mwasi moko boye avandi bambula ebele akana mobali te alingaka mpe kobala te elakisi te ke balingaka ye te elakisi te ke baderangeaka ye te na nzela elakisi te ke aza na bademon to aza na balien to vi na ye bablokango. Non, souvent ce sont des femmes sages, des femmes matures, basi baza prudente na vie. C'est-à-dire aboyi asangisa vie na ye na moto moko oyo aomemele eloko te na vie. Aboyi asangana na moto moko oyo akoapporter rien, akoenseigner rien, oyo ye akoyekola eloko te na bomo ya moto wana. Aboyi ke na vie na ye à la continuité, il y a ba relation, il y a déception, ba relation, il y a avec bateau baza immature, bateau bazo luka, ba relation il y a court terme, moto comme mené sous ba problème na vie. Alors elle préfère être seule dans la vie. Azila na ye, moto yo nzambe abongisa po na vie na ye. Moto yo akokuta na mobali oyo aza mature, mobali yo aza stable. Mobali aza capable, mobali aza responsable, mobali aza capable à tenir et à prendre soin na ye. Voilà pourquoi de telles femmes à préférer ne pas être mal accompagnées dans la vie. Vaut mieux atika la na ye seul azana montute na vie na ye. Mais laisse-moi te dire, moi Boye, c'est une femme de caractère, c'est une femme mature, c'est une femme forte. Aza influencé te na ndenge ba ninga na ye ba copine na ye bazo bala ils ont influencé été et l'accident qui n'a pembeli na ye ba marié ba jate bazana bango, mais elle n'est pas influencée. Pourquoi? Parce que ayebi eloko alingi na vie, ayebi sorti ya moto oye azo loka aboyi a continue vie à ba problème, vie à ba passé. C'est une femme vertueuse, c'est une femme digne, c'est une femme intègre. Voilà pourquoi nazo applaudir ba mama nyonso o ba vanda kimia lokola Anna, o ba vanda kimia lokola la prophétesse dans le temple. O ba ki non, je vais servir Dieu, je vais rester comme ça. Reste comme ça. Nzamba dans la provision pour yo. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tika ba loba na bango, mais yo eza oyo zalité. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le révérend Flamme. Shalom. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.